Ebandeli ya semaine malamu na mabota na bino bipai nyonso bozomi pona kolanda Mag FM bote na bino bisika nyonso bozomi pona kolanda biso. Marche pacifique et salemaki pour la libération ya Jean-Marc Kabunde le kaki ndenge nini Elvis Meti apesi biso ba détail. À Lucie, à conférence de presse où Ezala Kiteni, ma décision Zouamaki, qui organisé marche pacifique le lot, pour exiger libération sans condition. Il y a président, il y a parti Alliance pour le changement, où Ezali Mwanamboka, Jean-Marc Kabunda Kabund, les Londais Ezala qui organisé. Air de Kinshasa. Population tous azimuts à se réunir na siège à parti au Ezwami na limité 11e ripo na kobeta kisele c'est-à-dire makolo qui noba koma na itinéraire na bango esika bakala ki kotanga memorandum bondi milanga ndenge kaka bozali komona avant kaka babima na siège ya parti qui noba koma na 8e ri puna etumba ki pe désordre de salamaki okozwa idete ndeti kaka confrontation ya bawewa na bango moko ba militant oyo bandimela idéologie à Jean-Marc Kabund après qu'on renoncer na démission na ye na parti présidentiel UDPS. Marche continuée avant bakoma première rubon di Melangai, circonstances ebele zalaki enregistré au wapi embouteillage ya mituko kozwa idete pe ba soldat ba dispersaki ba militants na ndenge kaka marche ekata na ondire zalaki annoncé bien avant. Kasi to retenir que marche o zalaki dispersé na niveau ya 7e rue o epai wapi ba militants bakanaki bakoma kino na itinéraire epai wapi memorandum esengelaki etangama. Oyo ezali démonstration ya rue ndenge kaka balobaka moto moko tazali na monopole ya komaîtriser rue kasi etangami pe lakisami que Jean-Marc Kabunda Kabundo azali na poids politique oyo lakisami parce que ndenge kaka bozali komona bondi melangai marche kumbamaki kitoko ba désordre nde esali ete marche wana esalema te kasi ba militant ya parti Alliance pour le changement bazali ko exiger loko semoko libération sans condition. Il y a président Nabango. Dynamique de développement pour Kisenso basala qui réunion stratégique pour na koluka solution pour na parti na bango topé pour na commune na bango et les kakindenge nini reportage à Torrance Atibou. Dynamique pour le développement de Kisenso bayebaki na kosangana pona koluka ba stratégie nini ya ko faire avancer dynamique na bango oyo babengaka na mukuse DDK pe pona koluka commune na bango ya Kisenso ebonga. Na yango bayebaki na kosangana na Saint-Félicité kuna na commune ya Kisenso. Tomonaki présence ya ba cadre nyonso ya DDK bazalaki wana présent bien motivé na ba membre na bango sur place. Cérémonie ebandaki kitoko bayebaki na koluka ko restituer ba organe na bango pe koluka kozwa ba résolution mususu pona ko faire avancer ensemble na bango. Bayebaki na ko adopter ba loi oyo ekotambwisa dynamique na bango. Pe visionnaire ya parti ayebaki na koloba ete akoyeba ko soutenir makasi moko na bango Monsieur Anissé Mifia Mulala oyo azali candidat na provincial pe na national bako chaye maboko po ayeba kobima na élection oyo ezali koya pe bazali derrière président Fachi. Boyoka bango moko ndenge ba pesaki makanisi na bango na micro ya Mag. Pour la bonne marche de notre association. C'est pourquoi vous avez vu, il y a eu des résolutions qui sont sorties de cette assemblée que les comités directeurs de l'association doivent respecter au courant de l'année 2023. Voilà en fait le bien fondé de notre rencontre. Boyende ezalaka DDK toujours en avant. DDK était les Kisenso ebonga balobi baza déterminé l'élection ezali koya DDK ekozangisa kobimisa ba membre na bango te. Boyebele la dernière lettre là ezali échangeable.
Luc de femmes ya parti politique Congo Uni bayebaki na kosalisa milulu pona ko soutenir FARDC na cadre ya clôture ya mois de la femme elikaki ndenge nini Chris Mukuna apesi biso ba détail. Mokolo ya samedi ezalaki benda bika na kauka bipai nini Ligue des femmes ya parti politique Congo Uni oyekambamaka na ye moko mwana mboka Maître Faustin Kaziteriko kenda bakisela ye Maître Kazi nde na yango ba mama bayebaki na kosalisa milulu ya makasi oyo bapesaki kombo la grande rencontre des femmes congolaises yango esalemaki kaka na cadre ya clôture ya mois de la femme nde na yango ezalaki bongo na ba objectif misatu oyo bayebaki na kosalisa grande rencontre oyo ya liboso ezalaki bayeba na ko revendiquer ba fin ya ba hostilité oyo ezali kolekana na partie orientale ya Congo démocratique ya mibale bayeba na ko soutenir ba FARDC na commandant suprême na yango oyo ezali bongo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ya misato ezaki bongo po bayeba na ko soutenir ba femme nyonso oyo bazali bongo ba victime ya ba violation sexuelle kuna na est ya Congo démocratique ba mama ya 4 districts ya Kinshasa bayaki pote batombola pe mungongo na bango bapesa message na bango pote mokili euka bango. Cette situation ne peut jamais demeurer ainsi, ni élire domicile, moins encore s'éterniser. Plusieurs rapports ont démontré que ces agressions récurrentes sont causées suite à la convoitise de nos multiples richesses. Ainsi, nous, au moment des Congo unis, lançons un vibrant appel à la communauté internationale en leur demandant de sanctionner tous nos agresseurs ainsi que leurs commanditaires. Tangu ye moko Maître Kazi azwaki maloba boyoka ndenge nini ayebaki bongo na kopesa message d'espoir na ba Congolais na bilenge pe ba mama kotelisa bango ete ezali possible Congo elonga Congo etelema pe Congo se développer. Totelema na sima ya Congo ini totala na bakonzi ya mboka oyo bazali lelo tosala nini tobunda pona mboka esala nini ekende liboso. Congo ini esalami pona bato babonga te. Congo ini esalami pona biso tozana nini koluka na vie. Congo Uni, parti divin oyo ekambamaka na mwana mboka Maître Kazi yango ezali na ngambo wa peuple pona lobi ya Congo ezala malamu. Ba bien public ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na eter malonga te bolanda réflexion oyo. Ba bien public ya ville province ya Kinshasa ezalaka nango lisusu na eter malamu te, c'est-à-dire banzela, ba passerelle, ba fait de signalisation, ba marécage, ba éclairage public ezalaka lisusu na eter kitoko te. Soki otali na ngambu ya banzela okomona banzela ebukana mituka ekoma na difficulté ya koleka. Na ngambu ya ba passerelle ici ebebi misusu kutu ekomi na risque pona koleka. Soki tokei na oyo etali ba éclairage public na moi okokanisake na butu ekopela nzoka nde na butu epelaka nango te soit moko okokonstate que banzela na butu ekoma molili. Na oyo etali ba fait de signalisation etikala nango kaka ba échantillon ya pamba yango ekoma ko créer mama na embouteillage lokola pe ba chauffeur na biso bazalaka pressé nanya kolekisa muninga bango nyonso bakoma kowela nzela nyonso wana po ba fait de signalisation esalaka lisusu malonga te. Na oyo etali ba marécage na nzela oyo permetaka que ba piéton bakatisa malamu okokuta misusu kutu elimwa nango emona na kalisusu te
ba pieton bakoma kokatisa na difficulté misusu kutu akokende kokatisa esika o esengeli te yango pe ba accident ekoma kosalema mingi nyonso wana po bakonzi balandelela kango lisusu te bazalaka mbangu ya kotiela pe kosala inauguration kasi na o etali suivi po ba bien public wana ezala kaka na eta ya malonga wana nde basalaka te bakonzi bazalaka na négligence makasi okomona ti ekobeba nde bakoya lisusu kobandela lobi okomona o toke inaugurer éclairage public oyo ezali makambu ya soni makasi en pleine capitale biloko boye esalema ba autorité bofongola misu na oyo etali ba bien public po mbongo ebimaka ebele po nengo kasi esengeli pe bosalaka entretien nango boye ezali kitoko te. Centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali wana pona ko soigner mutu nyonso oyo azali na bokono olie okende libanda ya mboka komitungisa mate kimia mbangu na centre hospitalier Dominique Lecoeur. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo ti na ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki Studio Liloba eye kosunga mutu nyonso azali na besoin ya enregistrer album topé maxi single na ye kende na 14e rue oko enregistrer album na yo ndeti kaka okende ki libanda ya mboka. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokuta ngo esika mosusu te
kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Centre Café ke eye na pareil oyo bazali ko benga prophète ezali ko détecter maladie nyonso ebatama na nzoto ya mutu yo mutu tamboli bipai na bipai kende kuna maladie ne komonana. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Café ke etritaka ba maladie ebele. Presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa, rhumatisme, hernie discale. Tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba musu bazo kende ba poto. Na domaine ya poison tika na yo pardon bondimela ngai centre hospitalier Café domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikalaki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso tozana nguya parce que tozana machine moko oyo toyaki na na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko taki ya machine ya mundele ndenge aza ko détecter ba maladie nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko détecter ba maladie nyos okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozua maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Café ke eza na kati ya promotion oza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. Université Semoko Oyo ezali kotangisa kitoko pe diplôme nango ezali na valeur ata libanda ya mboka ezali esmicom kende ko se faire inscrire. Bakinoa bomitungisamaki mingi na oyo etali ba université ya Malunga olela na bino esilie grâce Esmicom, école des métiers de l'informatique et des commerces et Opangusa ba parents Maya Misu.
awa okomitungisa te mpo mwana akotanga lolenge elongobani grâce ya baprofesseur ya maloka oyo bazali awa bazali kotangisa kitoko kote bapoint sexuellement transmissible ezalaka nango awa te esengi mutu ya mwana esala mpo amerite diplome oyo koluka awa na oyo etali bafakulte esmicap ebongisi bafakulte lokola programmation comptabilité télécommunication mpe baoption misusu basale ezali bien équipé mpe bien aéré kote moke bosana mpo ozotanga mpe servo ezali kopema kimia welisa yo mutu osilisa classe bandakala kasi oyebaka esika nini ya kokende te awako abakisi mpe lisusu systeme ya LMD oyo ezalaka libanda ya mboka kasi okokuta yango na esikope otuni ngai ezwami wapi kimambangu na première rue du Landos non loin ya Ashi okokuta esikope wana bakoyamba yo kitoko soit obengi na banumero oyo 089 52 42 819. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle édition ekumbamaki epa ya Elvis Meti na sima caméra tozalaki na Torres Atibu yende mutu abendi biso bilili kitoko makasi pe tozalaki na Samuel oyo azalaki ko assister sur place montage ekumbamaki epa ya Peta Franci yende mutu a monter ba élément ya lelo kasi tozali na page rose. Joyeux anniversaire na Glody Mizegele oyo abotama mokolo ya lelo tolingaka yo mingi kola kaka na bonzambe tika ete nzambe apesa yo mayele pe abatela yo oumela na mokili ya tata nzambe ngana bino tokomi na suka kasi jamais tokabwana sans que naloba maloba motuya oyo papa nanga alobaka mingi nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre wana maloba ya Maître Billy Malua Cléophas boyoki wana maloba ya papa oyo tolingaka oyo akonseyaka biso nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre nalabino tokutani mikolo ezali koya